www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele banzana mala putu bolu kaluka na bi mai la mine dans valbi akubumba tabi mitabu muna Kambuna papa sistet tip mana ba komedia yo chikaga bele ma tetiri kula matemberi yangu kumana temberi kula misiri yangu kumgutika tirika kula dawa mu muna sio tadi aduriyo na damu chapadi botadi ba kusukuza ngama mabeta gaza zate ye chikuza nguna ngupeta ndi merci beaucoup andi kulisana ina una risali ngapasi uyibinde transcrire nezalaka u transcrire za na moi respect par rapport à transcrire tu matibisa transcrire uyebi ba place kuvanda suki zate siri tikala kaka place kuterema ande kuwana na utaki matete na za ukande viko na ukande viko ukani ukande place wana tukomina sete mirine zaka place kuvanda siri eteli kaka place kuterema niko kama kubwa itani mazaki prefet arubite ndi dabui mwana tikalizate mburi za likola funa tiri makaka ya utene manje dikoko kuteri mandenge ya buibi ka transfer ndenge za na bilo unengwa likolo dikoka kangi esika dikoka telema kibande kumakora dikoka liboso ya tata batu ya aveugle ya wana biso za ukendi uyebi ba makadamu na biso na mapakadamu na biso akisasa izanga respect izanga una maburu na equipage wana tamu za ukende beat pesa dans toujours une bite président ma dikoka na miso aveugle ya wana bite zauni Lisa zauni na makola dikoka na miso aveugle avec le but de la démocratie fona ruba avec asimi makola dikoka mukoro bakoni un peu de respect pour miso bakoni na bande dikoka tadi mupanzi batu wa monitor maîtriser tuza ukende tukomika tukoma yolo medical Yaya mbuteyezi keti moko boina sule na sapatu badeguya idevie uyebi kaka baketi ndenge tambula kule kaba sule devie boy sofera ni ata frère bitone tu diboso yaya avec la zongri dikoka yedi bosu kuzama zuzuma avec la zuya ma correcturo ina misu makasiye avec la vidéo il comme un empêchement échappatoire fona lubilae akami makula dikoka makasi yo mukoro bakoni na alo banobongisa bakoni oyo limisu na mekufa susu marami bale diko katala bitena ngubomba te atari ngapi tona démocratie un peu de respect o sentir tega wana bakuis yo mona tega wana makola mutu o sentir te place simbi pete ndakuna kote toucher ba poil erfina kosa bino muke. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet CPLA TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée à Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client na bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à CPLA TV. Bah maman, et si on a bien opéré ça qu'on a la carte pour filmer, vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte.
papa tokanisi bino pe totieli bino chaîne ya sport na kati donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tokanisi bino pe on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. Na lumuro kwenga banaza ukita sur raison. Bandi ku kamine pen victoire. Dala ka gandera kamine pen victoire. Et vous dire kwenga beza ukita. Embouteillage asile sala makala alias francote isarani. Bandeku, faut you ka degré ya mort. Dala ka kamine pen victoire. 40 pas qui sont morts, 20 personnes blessées, 4 carrés ka ndezu sok na mukonga bazana fukura nzeri bazok bokisa. Bandiku, butala ndina binite. Ngadi bayi makambuneti komi na memi na fwani, memi na kalite, na ya ribila. Likambuna adu ba ata ukana victoire. Otuni bazai ba tiko fese indro, kawye bitabu. Bandiku, mwana na ngama kambachoni bayi baribi, suku bati mwana aboti makamu. Na ngama aboti mwana na boti biba problem. Kama na komi boy, mwana na ngama tuni na ba planète. Après Mars, ils allaient la planète ni. Tu peux pas moi la nda buzo ba mama na yi. Ku mama ni akufa na referendum. Ali utukombo boy. Atini mwana. So ku komi na Mars, planète la ndisa la ni. Bandiku, mwana pia bandiku katala kama mwana na géométrique, na seule calculatrice. Quand kalisi to wadu calculeni, tu bandia kanisi ba etuni ba moi. Abandi tu za na 12 mois, bet calcul. Moi di buto za janvier, ni ba février. Ya misa tu ne mars ou professeur atindi. Saka wi landi avril. Arbi planète ou tu za na wi landi avril. Na bisi ko za kutika makasti ya risque obukora ba point. Na ngali tikoza lukula mwana ngana kutila kiye ba pesi nga 10 tukutanga 10 yango ilongo na bino na batu bazana victoire uzifesa indro uzibenda fesa indro na tana ba ngwana ba utangila nga ba ngwa unda uzongisa so na komi na 1 fesa indro uzongisa nga so na komi na 2 na komi na 3 so na komi na 1 uzongisa nga 1 Ata vous savez que quand il a tué Abel à cause de la haine, Ayukita Tubandila, Oibumuna fait Indou, la victoire. Ata vous savez que quand il a tué Abel à cause de la haine, et il se toquait bien, à ses affaires pas des toilettes, et il ne s'habillait pas au crateau. Oui, je suis sanglatant. Il porte son cheval avec les ciseaux. Il est né au septembre. Nous aimons que le whisky. Mais à chaque manifestation, où nous portons que les chaussures tout neufs. Et dis-moi, oh, tu vois dorsal de Kébano en RDC, c'est numéro combien? Acclamons vos pieds. www.poto.com www.poto.com www.poto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gakolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde a babiloko na bateau pe na avion.
En tout cas, il n'y a pas d'abisso, Bakoli, ça la carte 2 jours, livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard, mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Interexpress, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Sokoko Makata na Primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Interexpress résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Mission Interexpress, comme ça. Interexpress à Paris.